MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bando ba bolingo lelo moko nengo to beta masolo ya basantu nini ba pasteur oyo soki kombo nena bato ba yebi ba koyeba ye balobi église na eza na ngalema. Quelques semaines passées, j'ai vu la vidéo sur Facebook, mais ouf, dommage, tellement na ba oubli na ba mamoninga les rebelle na bossa na qui dit ba na auto mona sous 2 semaines, une semaine passée, il a mis à tindelinga lien ya ndeko mona TikTok azo lobela likamba ngone o se rappeler nga le bien que voilà tout justement maman ya lobela yango mo la basanto odi je veux dire maman ba mona za mondimi na kati église, OK, ake ko tatouer kombo ya pasteur na tolo na ye veut dire na mabele na ye. Toi mikolo est-ce que bona na bozana besoin explication a komi kombo ya pasteur na tolo na ye to pe na mabele na ye. Pasteur a apprécié Alexis Mamo Liboso a présenté une église comme Ndakisa botala moninga et nasuka nango akabeli mbongo bato bavandi bazolanda message nini pasteur azo véhiculer to pazo pesa na bato bavandi bazoka et tila niveau pesa mama na mbongo bao bavandi bakosala nini bakosala la même chose. Ah oui, c'est clair. Et pasteur ona mama oyo eza na ngwa kosamba te babeta na nzoto na nzoto na ngwa kosamba te. Et mon peuple périt, dit la Bible, faute de connaissance. Batu basuka kaka na version na basuka na partie A, sobo kiti na partie B, prodige vidéos. Et le barake, nzamba olo ba puisque tu as rejeté la connaissance. Na pe na rejeté yo, même na bana na yo. Na bossa na bango. Bandeko ignorance na mokili baloba kozango yebeza liwa ya ndambo me kati na bonzambe kozango yebeza liwa ya ndambo te za bena liwa ya mobimba parce que ignorance bomaka ça tue. Si vous êtes ignorant vous allez accepter te vous allez épargner te au kufa au kelifelo. Malheureusement bato baza tellement ignorant et plus envoûtement na aveuglement nakata ba synagogue ya satana bakoleka na bango bambeka bato batanga tellement bible te yango bako zuba bango etango biso tozoya toko dénoncer ba bêtise ya boye bato na ba commentaire bazwa ko finga bandoki bazwa ko finga baolo babilobela neti maramoneti ya boye. Ndeko mo a posé une question quelques jours passé na live. Dans ça live sur en fait dans ça live mo pona osenga lisumi j'en profite yo landaranga et yo sepela na musalo na salaka soki oko assister biso na 10 na 20 na 50 na 100 na yo pona orphelinat ndama ozanga to opambola yo. Et la femme a plusieurs casquettes, hein. Nous sommes dans beaucoup de choses. Nous avons la fondation na Congo et na kata fondation na orphelinat. Ouais, bah tu belle bah baraté. Mais on se bat seul. On n'a pas de partenaire et toi on a besoin d'un partenaire. Sauf nous comme un partenaire chaque mois peut servir sur un petit rien dans mon pambola. Sauf au monique chaque mois est simbaté one off la grande 100 200 500 dans mon pambola car qui donne aux pauvres dit la Bible prête à l'éternel. Ce sont des orphelins et nous avons et c'est ce que nous faisons. Le bana ba classe nous payons pour nous scolariser bango parce que la gratuité enseignement ba place est limitée ba école les ébelleté. OK, on s'est sacrifié tout ça on a moi ici ka malamu ba zala ba prendre lui ba mabatu ba c'est en charge. Voilà. Donc, tu as vraiment besoin d'aide, tu as vraiment besoin de soutenir na bino bandeko. Soutenez-nous s'il vous plaît. Dans ce live nangai, de au moins ko mato mer na question nini. Bon, question ezaki hors de ezaki ba benga ngoni adonner diminuer volume.
Ezaki hors sujet, mais il fallait quand même répondre juste à 1 minute et puis après bongo. Na la qui est live. Na ça live le journée je sais pas na ça la certainement week-end prochain, je vais voir. Na la qui live on est sur quoi? De quoi na lobby na ngabwe. Abi grande dame. Ngana landa ka ona mona o dénonçaka. Mais na ko dénoncer wana obanga raté. Et puis est-ce que ko dénoncer wana eza malamu? Na ko dénoncer wana tu te crées aussi des ennemis. Na ko dénoncer wana bioza mosala nzambe. Tant ozo dénoncer basala nzambe misusu ozo mona te que hein, en fait préoccupation ezali tout autour ya na répondaki na mukuse mais na lakaki na osa live. Donc si vous êtes intéressé to landaranga to pe yo pozala d'accord te et je vous ferai signe quand est-ce live on est au salima boya vous poser ma question, venez avec la Bible hein. Voilà, venez avec la Bible et on va répondre par rapport aux écritures, OK? Voilà. Et là il faut boyer que nous vivons les temps de la fin. Oh yo Bible le Bible dans Matthieu 24. Le serviteur à Matthieu 24 pendant que je vous parle va gagner terrain et va envahir Mokili. Et ma combien sur le ban Éphésiens qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais nous devons les dénoncer, les condamner. Les gens que moi je dénonce là, ni de loin ni de près, bazala serviteurs de Dieu. Ce sont des loups déguisés. Ce sont des loups ravisseurs. Au Bible le Bible dans Matthieu 24. Net exemple à Tata O, un vrai sorcier. Et ça ressemble. Parce que naebite muto ça d'accord, venez défendre ça dans la Bible s'il vous plaît. Boya bo défendre ma mutato ça dans la Bible. OK? Boya là bas passage et bo se défendre. Voilà. Et ceux qui sont condamnés, nous devons en parler parce que il y en a battu belé et baza faible, baza ignorant, baza na connaissance té, ba éviter et du coup alale la mukita mso qui posa o ke sambela. Aye et na isika wazo ke no sambela zo kuta ba bêtise aboye. Ya ebika ke za bonzambe et pourtant il y a bonzambe té. Et nous devons aider ces gens. Les loba chrétiens belé ba ko kufa na Bible na se ya mapeka. Parce que bana maîtrise batanga la Bible était. Or ma commis ezoloba que ce livre de la loi est selon un point de ta bouche. Josué 1:8. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Succès et réussite batbazo yan roluka à tout prix. C'est ça mon cicatezara na ma commis en Zambie. Il suffit de méditer, de comprendre, de retirer en pratique. Ni au Bible lobby. Et le reste, c'est le Cambouya temps. Le temps de Dieu, car il fait toutes choses bonnes en son temps. Bah, tout tellement. Ndenge Bible solo bana Timothée que dans les derniers jours, bah, supporter sainte doctrine, te ba ko yoka. Mateya. Ya malamu te mais ba ozana démangeuseur oyoka mambo zo sala bango esengo diki elengi nde pasi tozana on attend o ya omoni batu ba resembler mais rien ne marche batu ba sala ba kilométrage pour aller nulle part batu ba jeûner 40 jours après 20 jours après 21 après 4 après 10 après no bouging azaka wana et du coup bazo kanga bando ki pona nini bazo comprendre rien sur Dieu, rien sur les principes de Dieu, rien, vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. Et tant que tu as éclaircir, malheureusement, na envoûtement, na aveuglement, na ignorance, na buzoba ya classe, ma les athées. Nyon se sangani, bat baobi kandenge ni nzambe ayoka mawa. Ma combien zolo ba, rêver ma mémoire est plaidée ensemble. Na livre Isaïe, je crois 46 quelque part. Nzambe mutazolo ba réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Pour nous plaider, plaider c'est un mot juridique. OK? Pour plaider, il faut une constitution. Si une constitution, tu vas plaider na côte, na cour. OK? C'est Dieu qui parle. Donc, et continue lobby, parle toi-même pour te justifier. Oh Dieu est omniscient. Mazolo banayo réveiller mémoire naïe au peut plaider défends-toi au même dans sambe nzambe yo mo yebi passe na yo mo maramna ayebi le côté so ayeba kan ngayebi sa yoto ya koloba
Confusion, n'est-ce pas? C'est ça. Batou, bazo bako se situer par rapport à makomi, par rapport à œuvre et à croix. Ozo poussa na pembe na nzambe tanani et en droit to mona makango. Ngonga moto bande oba bolingo lelo mukone ngoto beta masole ba santu sangwa lelo zanini ngonga ba santu bombo tilanga ba kokangela nga ba goutte de bo remarquer depuis un temps mukolo ba santu be monsieur kota so ebelete et pourtant ba matière zo pola na beta ba 5 minutes au lieu de 10. Faux prophète oyo Ige Daniel Mwambachi Shimbi. Je crois que se rappeler na ota osale la épisode awa. Boyebi nini? Lelo atelemi lukola cher na église ayebisi ba mouton na yeke na yebisa yebino mabona ezana ojise mi pepe koleka n'est-ce pas eleki ya kokamo ezake a démentir makambo nyonso ezolobama alobi makambo nyonso ezolobama na réseaux sociaux eza makambo lokuta ata moko azoreconnaître te atraite nga de sorcière alobi omoni mwana mwasi wana aandoki ana misala mabe makambo nyonso alobi ata moko nayebi te nalinga motu mwana mwasi moko te nalaka mwana mwasi moko libala te nalia mboka mwana mwasi moko te na do nyonso elobami nayebi yango te mwasi nanga aza na zemi te en fait bauti kolongola zemi wana baproche na ye bato basouffle no babika makambo yango ndenge ezalaka iparaîtrait balongoli zemi yango nyonso wana mpona kolakisa mokili ke no tout ce qui se dit wana eyaba makambo lokuta na expliquer mino dossier zemi sima na le pourquoi zemi wana elongwe mpona Daniel eza mpona kokanga bato minoko oyo baolobake non ya bali na zemi machin mais mpona mwasi eza délivrance parce que zemi wana eza ya Daniel te je vous dis vrai nga akosela moto makambo te nakangi parenthèse guys reduce please nakangi parenthèse bandeko ya kokamo eza ke bomoni ensemble au mwa mbalo alati bilamba oyo ezaki prévu alata mokolo dot tango ke bala sœur nanga yango c'est ma sœur qui a acheté ensemble au bozomona et témoin Enoch ye wana na tiena miniature bato basolaka bien na Enoch baproche na ye Enoch boke no tuna Enoch awanga na ta confirmer bino ke mamna o le baiser ya solo et ensemble oyo eza $270. Ma sœur a acheté ça $270. Mata batineli nga image oyo en fait image oyo eza ya lelo na église parce que depuis eyindaki azonga église ka semaine passée dimanche la semaine passée atie makelele belele bikolo cher do ekeye ezongi bandeko mbwakela na mbwakela bande na suka na anelo ozwa tante mpona sala émission le dimanche passé Daniel tanga matil kola cher mbwakela na mbwakela bandeli tisuka naza marié nalaka mutu moko libala te botika kokoselama mpe botu kotumisanga donc enfantin moko passer primérien alobi likolo cher alobi mutu amoni ke alinga tikala tikali wa mwi mpo alinga kende na ye akende aza libre un pasteur s'il vous plaît nyonso wana nini nayebi kasi abeti des arts ya kosakana te bande on abeta mino ensemble costume bozomona prodige reduce precious reduce oye melie on dirait soki nayebi te na terme ezangi ekimi ngai en fait ta batindeli ngai image nga na bandi oseka na nde tumbola meme ndeko na nga nayebi se yango chéri na oyo olata costume on dirait azoseka biso nga mare costume wana eza cher epo eza kitoko sauf que eza numéro na ye te c'était prévu azwa 46 mazwa ye 48 nini elekaki na beta ya bino lisolo costume oyo bamona kande basombaka babiloko en ligne fallait bakolivre bango couleur préférée na ye ezalaka vert militaire siko babiloko nyonso nga nayebi yango ndeni couleur préférée ya escro oyo fou de gadara eza vert militaire ok vert militaire esilaki siko bino boyebi bato baya kolivre biloko batekaka biloko nde bazalaka mpo bango bayebi bakotisa mbongo non comme wana esilaki baya na 3 ensemble il y a 3 différentes couleurs ok tant bakomi ye moko azalaki te precious dimie volume ye moko azalaki te bakuti Enoch abengi ye ayebisi Enoch zwa bafoto
Tant Enoch a tiré la photo, c'est comme ça, à pointer qui oyo. Ce qu'il fallait, c'est 46. Mais dommage que 46, c'est ça qui était où, c'est 48. Il y a là, t'as 46. $270. Ma sœur a somba ensemble. Et ça qui prévient là, t'as un colorier au bala. Coutumièrement, de TCR nangai. Ma wanga nya lobi ala kama mosmo libala te azwa mbongo mutu te lo côté nini te po lobi ngana ando kina misala mabe ngana eto tikala ko solo la te ma mnyo solo besoin le côté pourtant dans la conversation ngana Daniel je crois l'accès une l'autre fois si le ezali ba conversation ngana Daniel ezati lelo eza na balance bino vo sa mwana moso o atinda ka tshela nga $500 pona longa be mission les deux premières missions na salaki et en fait, la Bible dit le père du mensonge, le diable c'est le père du mensonge. Et tous les serviteurs du diable, on a vaccin à l'okuta. Ils mentent comme ils respirent. L'icolo cher. Parce qu'ils ont ADN. Ils ont makila. Baza bongo ne tindoke. Ti azolo bake alinga mwana mwasi morote abimana mwana mwasi morote na église bana basi o alala ba vandi wana. Na basi ya mabala na ba célibataire. Abomela mwana mwasi moko libala te libala Serge Koufa mwana mbali mutaboma y a pas que libala Serge en fait et ama weza passer nzamba sunga biso et na photo na bomo na zo imposer mutu maboko et nzamba lola et pour la petite Timothée ko tcha maboko na divagation parce que ils sont tellement dangereux na mutu bazo imposer na mutu o a quoi imposer on donne que c'est qu'on a mutu lola tata o bourrer les esprits des cimetières ako communiquer no penza nini so achio maboko et mingi ezaka bana basi tala bino bokena ba tchara bino maboko mawana bino nzamba sunga biso nzambe ayokela biso mawa en fait c'est ça de moi mobala zana lokuta moko satana kosa Daniel ABC bandimi na eke na biso bino za juste mi pepe oleka elo ezate yo mto makasi reporter qui date ya libala ya pourquoi ya kuti bon faux débat na ngala be psoka ke nzamba juste bible zolo ba atenaka innocent pour coupable te ni coupable pour innocent net yo zo wangana olobi ke maman nyonso solo ba mesa le côté za solo te problème te ceux qui osent innocent orobima vainqueur tête haute na makambo mais ceux osa coupable 2026 c'est ici la te na loba ngona ozonga ka na wa sala analyse awa makomi ezoloba na livre proverbe c'est les résultats qui feront cesser les contestations. Bala basi nyonso ba olela na kombo na yo papa ya ndi au ciel lo banzamba zanzambe ka ya yo moko ne ochie na poche wana ozo manipuler mais so nzamba batu nyonso tozaka a 2026 ici la te 2026 ici la te tozaka awa lo baka satana le kanzambe na nguya on ba kisi na yo wana misiko elikeno ezali o nyonso ko sala wana problème te et nzamba za bomo nzamba juste maman to songi lobi na balancer ba force na yo na balancer ba voice na yo lobi maman to songi na balancer ba voice na yo bande ko bozomo na Enoch ye pire petit ya Daniel ye mutano ke zola Daniel ba veste ba bilamba ba miliki bilo ko lipa ba makangu ba mbongo Enoch ensemble vous avez c'est ma sœur qui a acheté tala modèle melier et lamba ya cher ya kitoko mais et bongisi était pour la nini masumu le kita forma moto ta modèle abîmé et puis oso kata sonité Daniel ola tipe lambango so ozaki moto mayele ongo kabango ata odote kango ola ti yango pozo kata sonité puis el ko la cher ozo wangana mais ndeko na mto sombela ke lamba ensemble c'était pour voilà taité lokuta nzambe moi voilà un problème bah ya moi c'est que là ya batomitu mais il doit être malade mentalement parce que le kuta oui ko wanga na oui mais au fait mutu ne fonctionner malamte
tala basi baolakelo mabe na makambo oyo osali balobi bilanga no ekozika bakolia yango na bandeke okosala fausse affaire tala moko apandi elamba cher ya kitoko mais ozobongisa ye te 46 mobile à 46 nga na keno wapi bandeko miku wala nzoto. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse.
sèves verdoyants, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.